tous les musiciens Kofi Pona ozala na forme yo mwasi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit Oyo Eza ya mwana mboka. Comment nango? Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Ozanga libele, ozanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza, retrouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro Zali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli. Et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raph Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo grande le bel wata mais pas na tikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Merci beaucoup. Bienvenue sur Congo Promo TV5.com. Na émission la bino en savoir plus. En savoir plus au lelo boye bibino surtout tozana matanga o to perdre baoba munene to perdre mutu munene o to koloba ke tout ça vraiment un problème grave parce que o ya kwei lelo na ce n'est pas n'importe qui na kombo ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba yango boso mona biso lelo toza na limité wapi bipa ezalaki résidence na ye siège ya papa Etienne Tshisekedi o toye kokutana na ba combattant toye kokutana na ba Tshisekediste nyonso baloba ni nezoleka na limité. Mes condoléances à toi Trésor Ilunga, garçon logique. Mes condoléances à toi Youssouf Makono, moninga ya As Ibrahim. Mes condoléances à toi mon vieux Likunde Bonyo Mampoka, musika kuna na Washington, et à toi Babi mon pote na Dallas le restaurant Yolo Ezo. Mes condoléances à toi Maréchal surveiller ça. Donc kutana na ba combattant pour moni ba groupe salami qu'est-ce qui ne va pas ba groupe boye ba telemi pourquoi ba zozela nini parce que baza awa banda tongoti butu bate bana bangoka boye wana nyo surtout bazolela moko ya bango mokonzi akei na sima ya caméra wana na kitinga moko te na kiti na chef nanga Christian Mbouyi chef nanga Christian Mbouyi babi
caméraman ya Mbinga ya Bogar chef Fabi Makambo okokende yo moté Pamiche la fille au Bosé quand même il faut kitana chef na yo et puis merci à vous mon cordon Serge Piana merci papa pour na coaching et puis merci mon boss Rafingindu musala toujours sala papa pour na le kumu na yo et puis le kumu ya Congo Promo déjà mon chef Christian Boui si vous pouvez m'aider to kota déjà to tala déjà ba groupe et ba combattant ba telemi ba groupe telemi belé to me kosolola na bango déjà merci beaucoup bandeko bozolanda biso kaka nde na ibsibino bozala matanga lokola biso pe tozala matanga auto perdre mutu munene papa na biso leader na biso baoba o atiki biso mais to semno lelo za spécial limité auto kokutana na ba combattant bango pe bazala likambo koloba parce que boyebi nde ba bundi na papa nde ba souffrir bazala ba pasta motema déjà to temina papa bonjour papa. Oui bonjour madame. Santé boni. Santé malamu mais tozande la mawa makasi pour la République démocratique du Congo en particulier et puis le monde entier en général et bungisi mutu munene l'icône ya Mboka na biso et puis icône ya monde actuel le père de la démocratie congolaise. Merci beaucoup papa et pression les akindenge nini koyoka baoba monenda kei kotika biso boye et pression les akoko. Ah madame nayoki ngala kanisa ezali kambo ya lokuta mais na ekolanda na meki kobenga ba chaîne na bengi ba camarade to bengi na groupe na biso ne tokutanaka po biso za na JDPS na bengi na ekomona kezali eloko ya solo mais na lelaki me pona ngane ko comprendre que papa Etienne Tshisekedi akufite aza immortel Etienne Tshisekedi pona nga eza corps physique te Etienne Tshisekedi eza idéologie na ye aza école idéologique congolaise aza mutu oyo amonisi biso comment kozwa pouvoir comment kosala lutte sans les armes. Pour nga na ebeke aza vivant pour nga na ko se réserver koloba adieu pour nga na koloba nde au revoir papa Etienne Tshisekedi parce na ebiki akufite a changer étape to kutana na au-delà mais jusqu'à présent ba onyonso patelemi awa baza ba petit Tshisekedi bobo incarné idéologie à papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba le docteur Etienne Tshisekedi le tout premier congolais noir licencié en droit. Oui. Et puis à ceux qui ne connaissent pas beaucoup Yamuto Babengie papa Etienne Tshisekedi aza mutu oyo a occupé poste nyonso ya RDC. A bandi politique en 1958 tout en étant militant. Et puis avec a carrière politique active en 1960 dans le mois de septembre comme état collège à commissaire généraux. En 1961 dans le mois de juin Basali conclave de l'Ovanium Basali réunification à Congo. Bazui papa Etienne Tshisekedi comme il a été jeune licencié déjà, Monique non vu son âge, beaucoup de ses poids politiques et comme il était l'unique licencié en droit de l'époque, nommé docteur. Pour licencié bazalaka période douane té. Comme le tout premier recteur ya Enda. Oui, papa Namboli toza ebele awa mais eloko moko on a les kamusarabatu o batu bangaba yeba vraiment pourquoi bopona kaka choix ya kozaba combattant pembeni ya papa Tshisekedi tandis que toyebi que monde koma ya ba intérêt tout le monde a lukaka intérêt lukaka même mbongo lukaka même lipa mais bino netika intérêt boluka na binote pourquoi pas sur raison moko et pour sabino boza pembeni na papa o. Merci beaucoup madame pour la question ya mutu yo tuni omoni na mutu no tuni ezandenge monde batuna mo Kristu pona nino kende kolala na église po ayebi ke likabo na qualité moko eza pa na Jésus-Christ. Omoni Etienne Tshisekedi constance na ye politique, personnalité politique na ye, na honneur na ye. Na yebite sero landi accord auto signé le 31 décembre. Ba personnaliser accord, ba lobi bien na 4 accords, le comité de suivi sera géré
est contrôlé par le président Etienne Tshisekedi, vu sa personnalité naïe. Il n'est plus là, vraiment. Merci beaucoup. Ma question est retournée pour Nani Tolanda Kaye. Au moni Tshisekedi, président Etienne Tshisekedi, le docteur, incarnaka la grande valeur. Ceux qui congolais unifié boy, iniboy, le père de la démocratie, c'est Papa Etienne Tshisekedi. Le père de la réunification, Oyokaka RCD KML, MLC, gouvernement, Basangana Boizala, grâce à Papa Etienne Tshisekedi, na alliance pour les sauvegardes des dialogues intercongolais. Et viva Valère Nyonso Papa Zo incarné, l'artisan de la paix, c'est Papa Etienne Tshisekedi. Atikala Kosimba armeti. Arme naeza, les arguments, la personnalité, les slogans, la bisoueza, le peuple d'abord. Pour prouver que Azui un souci, n'a intérêt à peuple à commettre un problème personnel. Donc, pas naïe, on préférait à souffrir, est-ce qu'on a un peuple. À titre d'exemple, bah continuons sur le gouvernement bazap. Bah pendant na Gombe, ma campagne, bazana Gombe, ma campagne, mais Papa Etienne Tshisekedi. Yohana Zana biso na limité. Tala mokonda kunde chezali. Pour le moment ça que non, atia maboko na caisse à l'état malgré ba fonction na e a occuper na mboka. Papa toyitoye ba eloko nini Papa Etienne Tshisekedi a marqué yo na carrière politique na ye. Bon, nako bordé na même ordre d'idée que ndeko lobi. Eloko marqué biso to za la pembeni ya tata wana. Ezali constance et puis souci à Zanango na peuple congolais. Madame, nako pèse exemple. Tshisekedi a koufi pauvre au profit na biso. Il y a des margoulins qui parlent au nom de Tshisekedi. Ba komi ba riche pour na kombo a Tshisekedi. Mais yemoko Tshisekedi a koufi pauvre pour biso ba congolais tozala lelo toloba. Lelo ngana regretter pe congolais za ingrat. Particulier à ville à Kinshasa. Comme Tshisekedi a koufi icône, ami tout les autres tambola. Drapeau kiti na sete na Kisasa. Et c'est ingratitude. Mais biso ba combattant, tozana ye, toko lela ye, tindenge ba kokunda ye. Recommandation nanga mususu na ningi na pesa ngo na communauté internationale. Communauté internationale. To comprendre sikoyo ke bino communauté internationale Binonde bo fournisaka ba djihadiste na batu wana nyonso bomona kamabe parce que bino communauté internationale bolingi ko appuyer ba dictateur ba vandaka na pouvoir ba nyokola ka peuple au revanche peuple akosala nini toko koma ba djihadiste mutu abandako pekisa biso kutu minduki yeyo akei nzele fungwami baye barake toko bomana oyo babomi eza oyo babomaka te basali erreur grave soki bango bakanisi ke baresir baye barake bitumbe bandi liwa Tshisekedi ezali bitumbe bandi message mususu na kopesa eza yango ndeko boshab bino nyonso bato AMP toyebi ke bozo sala semblant ya kolela mais toyebi ke boza na feti mais ngana kosenga bino bosepela mingi te feti na bino ekoma na suka te toyebi ke bosepeli Tshisekedi akufi mais Tshisekedi azali oyo nyonso moni pembeni no madame eza ba Tshisekedi biso pona biso Tshisekedi atikeli biso eloko munene ayebisaki biso prenez-vous à charge na ningina tout na peuple congolais na misu na yo madame est-ce que bokondima balela Tshisekedi na palais du peuple na ningina tout na question mibale bokondima Kabila aya ko cha fleur ngamundu nazo répondre te na ningina tout na peuple congolais est-ce que bokondima gouvernement badi banga eya na matanga Tshisekedi oyoki peuple congolais na suki boy pe gouvernement badi banga ekunda Tshisekedi tolingi de Tshisekedi ekunda mana nouveau gouvernement oyo ko sama na premier ministre attaque à Félix n'est la premier ministre a sa gouvernement esika ekunda président na biso na honneur nyonso gouvernement badi banga ata mukolo moko tali corona de ite baya pete tozan na posa
avant ebembe ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba etia makolo ana Kinshasa population azana posa 5 asilisa soki asilisi premier ministre abimi abandi musala soki musala wana ebandi nde tokoyeba solution nini tokosala po corps wana e awa soki bangi bamema matanga ya papa lokola ya Marie Nsambu wana bakobamba biso epava liboso kanyama wana kosalaki ye sikoyo tozi asiko bino bolo malamu badibanga esiko zali tozela bino esuka wana siko soki basi prendre bino ba combattant et bemba papa eye nango batuli pa civil bako surprendre congolais te Tshisekedi azalaki mutu na bango te Tshisekedi azalaki mutu na biso toboyi bonheur na bango ya lokuta biso tolobi boye Tshisekedi bakolele na palais du peuple te Tshisekedi il va ya balela na martyr to répéter tolingi martyr tolingi martyr pe tolingi officiel moko te ndenge muto ndeko awudi koloba gouvernement ebima avant tolingi gouvernement te papa toyoki banda tokotaki awa na liberté tozokaka botanga kombo moko wana toyebi te kombo ngo esali nini kombo wana ezali esprit oko rappeler non na bato ba Olanda biso ba internaute surtout bazolanda biso partout dans le monde kombo ngo eza nini nano eza nani si je peux dire que kombo wana ya Tshisekedi ezali molimo tout d'abord kombo ona oki maoga c'est très très ministre énergie azali très très azali ndoki o ezali ke lelo na oki pesa mai kuna yo faut oloba kombo wana po ba kombo wana ya Willy Mishiki wala d'abord ngala yebi ala moi la quartier la ngai ngala moi la lemba botami la lemba na bima c'est un farceur je le connais c'est un vieux du quartier na yebi origine na yebi bien na nyoso solo ba pour la kombo ya Tshisekedi nazo la kaebo et Tshisekedi azali esprit yeso ko kebita ko kota mabele avant to kuna Tshisekedi je dis en force c'est que je dis donc nazo zwango adini omoni basakani na kombo ya Tshisekedi mingi ba promettraki biso ke Tshisekedi akozonga te ataki mena a coupé je l'ai suivi en télévision azako le bango ozo comprendre tobeli maboma te bato bavandi ya nyonso baba fayu te baba zoba te tozo lobe loko yo ye alobaki avant et puis likamwana ye salemi alobaki nini papa biso pe toza le vieux Tshisekedi soki azongi en vivant ye ataki mena a coupé en télévision, moi je l'ai suivi en télévision. Je vais citer le nom de la chaîne qui a parlé, c'était à CCTV. Dans le bas qui a rompé les cas qui a rompé. On se comprend dans la Kaibiso, Maramola, le bas qui est Salemi. Mais je ne crois pas qu'il y a un monsieur qui a rompé pour Tshisekedi. Tshisekedi a coupé une zambende à juillet. Pour l'engaï dans le bango en tant qu'un combattant. Nous avons pour Tshisekedi à Zalate. Peut-être que tu vas couper pour Malé Bazala Souté. Monsieur qui a poussière pour la Tshisekedi. Il y a banité. National Baboye. Bon, na sa ku publicité na été ça nga ku lolo molanga et pesé pour la lobango na ko lobango ko na ebo ça la tangi ko beneza na mali mama ngana pona likambo ya shikwana taille médiocre opération na bango basalaki na Kabila basali yango pona la kisabango oui président Etienne a formé biso na ola kisabango ndenge to trouver bango nde mutu basali opération ya liwa ya président Tshisekedi tango aza ko voyager abandai ko belate akendai contrôle médical bayambe bien atamboli aza ko yamba na batu ba utebe États-Unis ba oya na Belgique na ba journaliste abandai ko belate wana tina ba magma nini mardi opération ba oyo biso to sali analyse eza bango tango président Tshisekedi alongwa wa accueilli Willy Mishik atikalo bima na TV atikali koloba ote président Tshisekedi soki azongi akotika la susu kozonga te soki azongi bakate maboko vedi na analyse oyo politiko biso to sala koyo papa na biso alakise biso eza bango nde mutu ba bobi papa abiso banani bino boko bo se contredire papa utikoloba mutako ko boma Etienne Tshisekedi azate ya la libère na malo ba bomi yango ba bomi ive pourquoi ya loba ki bongo ya ngwa loba ki bongo c'est que ye azuber ayebi et pourquoi lobela ki yango ya ngwa to s'en charger na esima ngala ngina loba boy na lingina lancer un message fort na bato bazana ba pour parler wana que ce soit 5 majorité na ngina ibisa bango boy
Etienne Tshisekedi akokundama te soki solution emonani kuna te mpe toza kopesa bango ultimatum soki sengo babiso toza koya lobby dimanche soki barésoudre problème wana te basigne yango te lundi bakomona biso mpe so baza posa ke Kinshasa to Congo epela moto basalaka bakontinue ya buzoba bazokontinue toza deja na kanda du fait que papa na biso akufi akoti spesika azalaki na posa komisa biso te alors lokwa tolingi biso tomona au moins mpona kohonore ye gouvernement ya solo oyo toza kozela ekota gouvernement wana nde ekoya kokundela biso président na biso avec toutes les honneurs oyo asengeli na yango soki baza kokontinue na babuzoba na baza kosala wana lundi bakomona biso mpe baza de 19 décembre dozaki parce que yende ayebisa biso totika toyokana alors lokwa yakei boli kohonore te bokuta ya biso na nzela nayambaki politicien moko oyo mpe azali moko président ya parti alobaki Etienne Tshisekedi aza papa ya mutu nyonso aza papa mpe ya kimia atikala koleka te afingi mutu na télévision balansaki message bayebisa bino ke bolela papa na kimia pourquoi bokani bato baya te na matanga papa quand même aza mutu munene mutu tu aza na droit ya koya apesa honneur baza batraître tolobi boye toza koboya bato wana pourquoi parce que de son vivant bato wana batikali kohonorer ye te combien bazonza baémission na bango nsima combien bafingi papa de son vivant alors que bayebi bien que lit na ye ezalaki mpona biso kaka te to mpona ye moko kaka ezalaki mpona bacongolais nyonso mais mpona baintérêt na bango ya buzoba bafingi tata wana na bafaçon nyonso tu baporte batete na bandenge nyonso tu alors mutu wana akoki koya ko jamais kohonorer soki akufi est-ce que bacombatant boza dans la liste bosali ke mutu tela kokoma na matanga na te mutu tela tosali liste te tolobi bango nyonso sans exception zela nazala précis tolobi boye mpe mobimba eya te donc mpe mobimba tina balie na bango tous les généraux papa maman tokoyamba mwa muke je pèse mieux mes mots tokoyamba mwa muke Elvis ye tokoyamba ye mais na nyonso oyo batikali papa bakoti rando na biso tozolanse message boye papa biso tolobi boye Tshisekedi azalaki ya Congo bayebaka ke bazwi problème na bacombattant te bazwi problème na bacongolais bango bayeba ke tokobundisa bango na moyen nyonso lokola bango basali ke na gouvernement na bango Tshisekedi akufi biso pe tokosala pour tous les moyens gouvernement na bango pe esala te ekosala te tokoluka tous les moyens nous allons utiliser tous les moyens problème na biso eza omoni toza handicapé te bango bazela biso lendi po tolekisa bango ke mabe DG bandi kobanda lobby bayeba ke kobanda lobby mutu akosala aza te tokanga boulevard mobimba Tshisekedi aza ya Congo mobimba mpe Afrique eyebi ye monde mobimba eyebi ye biso nde toya bakonzi bango baya bakonzi te babibokanga bozela jour corps ekoyande bato décision oyo biso tozwi pardon boyoka décision oyo biso tozwi yoka nanu décision oyo biso tozwi senko efala yokela yango na musika bango nyonso efala yokela yango na musika ke Kinshasa na minute oyo eza bouger dans lobby déjà muta kosala zate muta kobima kosala te nalingi na bakisa boye pourquoi cette ingratitude Tshisekedi aza congolais Belgique est décrété deuil national Brazzaville bakitisi drapeau Congo mboka na ye moko baleli Tshisekedi te nzemba kofuta bango maya miso biso tokitisi nzemba kofuta bango bakosala te tokolela Tshisekedi ata bakitisi drapeau te tokolela tozochite na biso papa on répondre déjà et puis on passe un message na famille politique et puis famille biologique on répond na question tuna ceux qui tosali liste déjà pour na koyebo distinguer batuni boyo be boyate alors que papa avait pour na batunios oui en rapport à réponse wana et c'est koyeba été Etienne Tshisekedi
président Etienne Tshisekedi le docteur azalaki mpona bato ya majorité présidentielle te azalaki nde mpona bapeuple congolais. Mais balobi bokandeli na bato opposition. Non, le point comment pour le moment c'est que non tokandeli bato opposition te. Martin Fayoul aza opposant aza na IDPS te. Todi par exemple ya Olengakoy aza opposant aza muka IDPS te. Topesa exemple ya tous les musiciens Kofi Merci beaucoup, bon comprendre que les combattants ya limité au papa tiki bango ezaka musala tozo sala pona bino bande ko na biso boza musika merci tozo continuer kaka tozo continuer parce que balobi tozaka kala matanga bombonde to simbi ba mandala la toza toujours na matanga tozo lo bato na résidence de bombona wapi bisika Kabila na kobomela maboko na ngai na kobomela maboko na ngai Kabila toka bimela koboma mwana mura moko bimela koboma matata chimoki na bae ba force de concentration par le mata na koboma Kabila la nani yele muibi alongwa Rwanda na koboma policier mwana mura moko mera to kobomelelo botape aba Rwanda ba konza moko la papa na kimia to la kimia te na bakati to linga to boma bango baba nani ba Rwanda ba kukonza moko pwani kweza Rwanda kana ma Rwanda bil kam takoya bango bana papa kufaki ni chaîne mo réseau la TV soki balingi tolela papa na kimia soki balingi tolela papa na kimia ba arranger makambu bien avant que tokunda papa babimisa gouvernement asika gouvernement oyo ekokunda papa te toboya ngo ba musicien pe baya te jibe na wera baya te ne bembe jibe na wera baya te soki baye acha bango bayembela kabila baya te bango bayembela ka Tshisekedi te bango bayembela bakoni po bango za na mbongo baya te chala mwana ya te soki aye awamona bito to sa biso combattant to za bagarde ko na bembe wala lukaki makambo akomwana ye mama na accordé. Ouais. IDPS est viva. IDPS est viva. IDPS est viva. Tozali ko signaler na moment oyo on est choqué. Bakabiliste toyebi ba meli champagne mais oyo bazo mela champagne basali erreur grave. Dans quel sens? Tshisekedi musalo nzamba tinda kie asi ya sala yango ya ondozo mona batu batelemi boyo tobetela na ya titi maboko. Il avait la mission ya koéveiller Congolais pour Congolais loba non na dictature. Na moment où tozali koloba que sans application ya ba accord oyo ya Senko et Bemba Tshisekedi ekoyate pe lisusu tozo zongela balabala. Le problème qu'il y a c'est quoi? Soki bango ba moni ke ba bloqué Tshisekedi asa pesa ikombo ya mutu moko lokola bango ba olo bato pesa ba kombo misatu 5 eza violation ya bakor toko banda ko telemela bango na moment oyo tozali koloba oyo pe en plus de cela Tshisekedi na moment oyo tozali koloba leki Mandela. Dans quel sens? Mandela asimbaki minduki. Tshisekedi atikala kosimba minduki te. Pendenge ezali wana Tshisekedi Kabila jamais akoki kokomisa héros national. Biso nde peuple tokokomisa pe toyebi kaza héros national. Pe tolobi na bango ba récupérer kaka ndenge ba mesana ko récupérer ba bibembe ya ba mari misamu na ba papa Wemba oya Tshisekedi ba meka kotia makolo na bango te tokotia ba 100 francs ba 1000 francs na biso tokokunda Tshisekedi na moment o bango bazali kokanisa Tshisekedi yenda zalaki non violent lokola ya zali susu te
biso bamisusu na pasi oyo Kabila monisa biso soki Kabila santé te akomona oyo biso tokosala. Nazali koloba boye dans quel sens? Tozali koyebisa bato nyonso ya poto bazala uni. Dans quel sens? Tant que secrétaire national chargé à mobilisation ya IDPS ba garder contact vis-à-vis na biso poto yeba ndenge nini tokosala makambo ya kolela ya titi. Le problème qu'il y a biso na IDPS tokosangana après kokunda ya titi na congrès extraordinaire poto bimisa oya kokoma président à l'intérim. Soki bango bazokanisa ke tokopanzana Tshisekedi asapesaki biso testament oyo aloba na biso vous devez vous prendre en charge. IDPS viva! Viva! Tozokabwana na biso papa tosisa na yo mais un mot na famille politique et puis na famille biologique ya papa Tshisekedi. Le problème ezali boye. Tozali s'adresser na famille politique au Nganazali. Je suis membre de la présidente du parti. Nazo s'adresser mingi na ba parlement debout pe ba parlementaire debout Tshisekedi abenga aide du peuple. C'est que Bitumbo Tshisekedi apesa bisoto continuer yango poto honorer. La lutte doit continuer. Pour la famille biologique, Maman Marthe ayeba ke biso tokozala toujours na principe papa tikela e biso. Quand on est bino toza vraiment na 10e rue kaka ndeto yebisa bino wapi bipai balobi dei vraiment ya papa Etienne Tshisekedi base dango eza a na 10e rue bino mo bozomona mon chef Christian Bouy derrière la caméra ndazo laksa ba groupe ya bato na nosto to yozola bino bango mais to komina no to mon pe groupe ba mikolo pe bazawa ba telemi pour non pour rien. Bonjour papa déjà. Ouais, bonjour. Papa, tout le monde est groupe belé ah beaucoup c'est ça groupe bino ça groupe ni ah oui ça groupe ba congolais ça groupe ba congolais baza na souci ba outi vraiment ko perdre mutu oyo alongoli biso déjà na bobangi pe alongoli biso na makambo belé ya mabe oyo ko sala na mboko oyo mais tout fandi boto zo analyser comment a ko kende kaka boye. Et puis, il ne pas se belé, pas si on a Eza et Sengu, parce qu'il a tout faire. Maintenant, article biso snantir, on a tout vandi awa pour nous analyser en que non, on voit que Koro ya muto atiki biso vraiment ekundama. Tozo senga vraiment na ba obazali soit disant baza en place. Na bana Congo tout, na bana poto. Décision autozoloba et cette décision est concernée Congolais non surtout avant Koro ya vie kundama il faut accord à 5 ans ici là ce gouvernement est bimi après gouvernement obligé de bimi sa premier ministre yende a honorer Koro ya vie to boy Koro na eya na gouvernement o ezali na légitimité ça devient comme ba kunyata subiso makasi iza malamu te to sengavement avant que Korone kitana kisasa basangu toto saka bango en tant que bazali ba papa mulimu wana esuka kaka ya mbebute na ba flatérité ba memi biso akoro e comme perlage na ba façon moko boye to comprendre comment akoro ya une semaine et soit un mois si prince na biso oyo libérateur ya Afrique libérateur ya Congo libérateur ya peuple congolais vraiment to comme une histoire à Moïse vraiment biso tozo lembaté et puis ninga kufi boye lité sous ma casse ya kusakana te donc parce que peuple congolais a vraiment mobilisé ya kusakana te donc c'est ça toza wana bana poto bana Congo bana zabra biso to Afrique mobimba tous se réunir tout à tour la même idée pour que tout y a vraiment corps à vie na motivation OK accord esili d'abord accord esili parce que quand nous awa to boy tozik sana ba moto pour tozali ba tumoko non violence mais ce que bon même sur la violence
eza lokola tokotrahir lutte à président toujours que toujours dans non violence jusqu'au bout et to qu'on avait na biso na bonne idée c'est ça quoi. Merci Basa Ebele papa eloko nini président Etienne Tshisekedi a marqué na carrière politique. Bon na carrière politique ya papa Etienne Tshisekedi atikeli biso penza eloko liboso atikeli biso bakasi to sa prendre en charge biso ba congolais donc alingaki violence te mais vu que l'air alingo kufa eloko ayebisi biso to s'en prendre en charge. Alors eloko lisusu na kosenga penza oyo penza na kobetela sete basango bakosa na liboma te keo te babengisa nanu koreya simande bongo bakosisa batika nanu makamwana ya bakor basilisa nanu po bapesa papa na biso pouvoir na ye oyo atikali kosala malamu basilisa nanu accord soki accord esili simande bembe koya to koyambe bembe mais bameka ko sazarde te po toza prêt ko simba minduki na kasi mutabango pekisa biso ye wana alors tolingo koma penza monde moko akaida donc oui o nazo ebisa yo ke nazo ebisa yo ya solo mutabango pekisa biso te bo simba minduki te wana kei alors ceux qui va sali faut pas derrière bango basango bakomona nini koyela bango ah yangwana kana saki na mo papa na ebite muto ko zwa parole siko papa o akufi Etienne Tshisekedi azaki na charge ba pesa kiye siko aye akei papa tiki biso akomi na sukate est-ce que bino ba ya limité boza déjà na muto ko remplacer papa to boza déjà na idée ya muto oyo ko remplacer papa pour que jusqu'au bout par rapport ya charge au papa zwaki pona kolanda pona suivi charge o ba pesa kiye bon oyebi moto no tuni penza eza pas cité eza peu compliqué mais en tant que moto oyo aza quand même na moi idéologie ya oya uti ko kufa monument d'Afrique na kwa biso ete Tshisekedi akufi mais atiki pe so ba Tshisekedi ebele Tshisekedi akufi mais ba Tshisekedi basilite puis c'est ba Tshisekedi mususu bazali ye akufi to ebi ete muto akwa remplacer bonnement azali mais ako utalibanda te parce que kozala toujours na libota Tshisekedi c'est-à-dire na kati ya parti na ye ako utanil par ailleurs parce que Wananda azali ko incarner encore une fois idéologie à Tshisekedi et Wananda azali ko incarner esprit à Tshisekedi. Ce n'est plus ailleurs, seulement dans la famille. Est-ce que vous avez déjà une idée à Moutongo déjà yo mona keke allié à ça? Non. Pour le moment, tu es un peu trop préoccupé na matanga papa. Tu koki ko bimisa directement. C'est comme si tu as la biloko papa atiki. Au moment où il faut na toyeba ndenge nya kokunda papa. Et surtout eloko aliboso esengeli toyebisa nanu batata basango. Et bozo commettre encore fois erreur ceux qui boko tindaka ba lettre ya proposition. Oh non, bozo mona ndenge to kundana no papa non. Biso to wana posana nu accord. Et comme na suka bo silisa yango. Et par après papa na biso to yeko kundaye. Voici ce qui est important pour na biso. D'accord, on dirait ça ti ba le 31 décembre monte ke zamulai. Non, eza problème te. Eza problème te. Bango so bozo luka ba benango ti le 31. Problème eza te tokozela ti le 31. Babimisa accord et si et biso papa ya Hollande après accord parce que papa a fait vraiment webi na ko ebisa na ko ko epate yo na ko epate yo na ko biso ke zana bato balobaka ete Lumumba kufa pona mwasi ezana bato balobaka ete Kabila kufa parce que akanga banque centrale na ndako na ye mais Tshisekedi akufa pona peuple parce que lobaka le peuple d'abord. Voici ce que je pouvais ajouter. C'est ça. Alors ndengeza wana tozo bakisa mukeboye oyo concernant makambo ya présent suivi. Nesika lobi ki azate non comme ça to sengi que avant corona yawa il fallait accord ya 5 ici là c'est dire tout avez prêt ya ko désigner mutu pe lisusu oyo akuzala président suivi na kata kaka tout de suite là toza musika te makamona mais oyo za n'importe ça que 5 ans atika na ba black ya ko loba que non ba kunda accord après non toza pressé te. Tu communes pressé à ma accord et à président et c'est l'année. C'est ça que tout le monde pose en tout cas. On a un ajouté à moi. Donc, nous avons déjà. Et pour ça, nous, papa, on a déjà. Ce qui est aux Alakés, on est fan de 10 ans en Belgique. Pour bâtir ça, on a bango. Tu as la rare à 10 ans, on a tissé dans la rare en Belgique. Si nous connaissons encore aussi, ça m'a camboana. Ma camboana, quand on a dit c'est la kala, coup, tu donnes. Mais le coup, tu as le macamboana.
na malembe ya Senko lelo ve azara ni na mabele biso lelo tokoma olela po ba makambo na malembe wana do bakanda ba pasi eza nkati ya mtema so na basisi ba makambo wana te Tshisekedi pe aroya te wanza leader fait to lela na ndengo biso to lingeli même 2 semaines soka ebembane beta 2 semaines to lela ngo kaka da to na besoin biloko wana te balobaka o soki ndeni sendi to yoka bango te apola kaka libanda kuna kavanda ka bungu eza bongo merci mais papa namoni yo okobakisa nini mpona organisation matanga yo mpona yo omoni eleka nde nini ezala komo. Bon, vraiment, il faut qu'on rende papa un dernier hommage digne à son nom. Parce que Azalaki icône monene en Afrique centrale, en Afrique entière, même dans le monde. Alors, si tu as une chaîne étrangère, de façon à respecter la chaîne étrangère, mais la chaîne ne soit pas le bélangoté. Les choses sont comme ça. On a la chaîne de Kinshasa, pas le bélangoté à Chichité. Mais telle la chaîne étrangère, nous sommes même dans la voix de l'Amérique, nous sommes toujours honneur et pas papa. Alors, on a une zone papa asimbaki mandoki te vine mobimba asalaki yango arme blanche maboko pembe atambolaki pour la lutte contre la corruption état de droit papa asimbaki mandoki te mais chose grave bato balela papa mandoki bayena mandoki na bisika balela papa eza na sens te alors mpona accord tokona mpona okunda ya papa biso tosengi boye biso bacombattant boyoka biso bien bino bakonzi ya mboka bosala accord esila bon to honorer papa parce que bien sûr que non vous avez droit à constater parce que tu matanga mais pardon to sengi no pardon avant biso nzoto eya na Kinshasa il faut na nous accord ici là ceux qui a même pendant 10 ans à 1000 francs chacun to contribuer pour la papa parce que ça vous a surpris ka yeye na ngoko yeye na ngodi wana simbate eleke lanzelo nalingi na bakisa eloko moko boye est-ce que ba oyo bazana likolo kuna na Belgique na France ba autoriser bimandenge wana puisque oyo ateka kimboka oyo bobengi lero hero ye wana bosali ye bonore na ndenge esengeli bongo oyo azali itile afungoli na bana oyo bazali ya 5 ans 10 ans ti tokoma ntango ya Mobutu nana yebaka politique lokola bayebi lelo ye bakohonore na ndenge esengeli avant bakunda ye il faut gouvernement ya sika ebima pe moto ya kokunda ye badibanga te jamais toyebi ete toyebi makambo eza likolo ya mesa yango nde bakolandela yango pe na pesa exemple typique lokwa Mandela ndenge akufaki ça fait 2 semaines kuna basala te mais oyo mutu munene koma bino bozali bato mo bokoka crise te ba chômeur baza bele na kati ya mboka bazo supporter mais bino gouvernement bokoka crise te pourquoi moto azali moto akonori na ndenge ya jeté bozo kele nango lokola lise équipe boza kotina be infiltrer bakota na kati po ba semiaka désordre et bi malokola bato ya IDPS ezali parti monene IDPS ce n'est pas que Tshisekedi lokola de loi longo IDPS kufite IDPS ezali tozana bakoro to signaki eza lokola Moïse eza lokola Moïse na bana Israël akotisi bango te mais Joshua eko kotisa bango mais akotisi bango tina na Canaan donc biloko wana il faut koyeba yango biso kinoa to fungoli miso biso ata bobengi biso bamboka te toza bamboka te po toyebi makambo ya politique moto abotama na politique na nzoto azali te moto ayaka na politique na makila azali te mais soki totali makila oyo ezotamwa na politique ezali hero oyo wana akei lelo il faut honorer na ndenge bien avec peto honorer na façon ya bien il faut que na bakor déjà toka bwana bino bato ba combattant kotoyo parce que tomo ba groupe ezebele tokende kuna oui pona nga pena da bakosa na liboma te na likamo outi oloba siko obiki ya bongo soki baye nango na ndenga mayele so na ndenge moko olobi wana jamais tokoza bakosa na bango liboma te jamais tokoza la abotami combattant ya kufi combattant pe ya former biso voilà soko lingi pena ke ekoma Irak ekoma da bitumba moko etika kosila te ti Kongo ekufa bameka na chance wana adefa bakanisi lokola bameka chance wana batinda kanyama batinda bisenge mani basala nde basalaka bona bango na tobiki bafunguli ba champagne bale batabana ndako na bango ndeki tikela kufi mata ite na kei makambe silite bana bazana sima o bana ndeki tikedi
bafula bashabayo mutu atraitema mokili aza te oyo bango mpe un jour aokende kaka okoyebisa bango liloba ya bien ya suka biso tozalaki un mot na famille biologique ya papa et puis famille politique tosouhaite bango condoléance lokola ndenge basusu bazosouhaite biso mpe boye tokoyebisa bango boye biso tozalaki derrière ya Tshisekedi te voilà tozalaki derrière ya Tshisekedi te Tshisekedi azalaki derrière na biso lokola bo baliboso ozo comprendre bango soki baza kokanisa bango nde baza liboso na biso baza derrière na biso biso nde tokotalisa bango oza koyoka na oyo nyonso bacreye wana ezali mabe bon bayeba kokunda Tshisekedi na ndenge esengeli batika kimia batika ya mobulu tokunda Etienne Tshisekedi na ndenge esengeli biso tozali bana ya mboka tokoki kokabwana te mpo na babiloko oyo ya bokonzi bokonzi ebotamaka na se awa tokutaka yango tokotika pe yango awa na se aventurier moko aleki na RTNC mpona koloba ke ndenge Tshisekedi akufi maintenant le Congo est libéré. Oui, on a niyoza combattre bangate. Nazo banga mututé auto amiyebi wana aza aventurier na makambo ya lobby. Oui, a lobby na raison que notre Congo maintenant est libéré parce que Tshisekedi a tiré na signature ya corona il fait ça exécuté à cité que notre Congo est libéré par rapport à accord Tshisekedi a tiki. Donc pas me constater que notre Congo est libéré, c'est parce que Tshisekedi est mort. Non. Là c'était des mensonges, il est en train maintenant de mentir le Kouta na batebeli na Congo. To boy makambo wana ba combattant baza très vigilant ya kusakana te. Alors na 5 ans maman Marti akamba bana bien na kacha libota akamba parti ekufa te, lui de peste ne tombera jamais. Lui de peste c'est ça que non orchestre moko boye ya musique ceux qui leader akufi sont essayer le kufi non lui de peste c'est aller partir et former batu nenga na nenga veut dire tous les Congolais. Merci beaucoup Christian Bouyi pression na yo rapport ya liwa ya papa Tshisekedi. En tant que Congolais, tant que tu as message ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi, et ça que biso moi passe na motema en tant que Congolais, en tant qu'humain. Et na moment oyo nazali kopesa liloba na ba Congolais nyonso. Soi-disant le combattant de l'IDPS. Na ba Congolais ensemble. Surtout ba baza libanda pe ba Holanda. Nazali bisa bango. To bongisi monument la démocratie. En tant que biso ba combattant, tous la sincère na maloba. Pona ko combattre ba oyo bazali ko boy démocratie. Tshisekedi alaxi biso démocratie na ye ezali non violence. Et tant que parti politique etikali de pes. En tant que biso ba combattant de pes. To landa chemin ya président Tshisekedi alaxi biso ya démocratie. To appuyer ba oyo batikali. To tika violence. To tika destruction méchante ya komomba biloko abatu. Na sengi na ba Congolais. Tozala bomoko. Tu continues l'ité à papa Tshisekedi à l'exhibition, il y a non violence. Totika kobunda, totika kobeta na batu mususu. Totika violence wana. Tola idéologie ya président Tshisekedi. Ouais, à l'exhibition, il y a non violence. Na combat na yo ya salaki, na lito ya salaki autant des années. À l'exhibition eloko moko. Totika kobanga, totika bobangi. Mais tolanda système na ye oyo Alexis biso. Mais tant que message wana tant on a monaki que président akufi na lobi OK to bongisi moko na kati na biso oyo élément oyo aza ko Alexis démocratie. Yango nde sa ngwa passe. Na la kiti na ko bela mais na ye pour image moko la na télévision. Totali to moni la police na général Kanyama. Nazali kosenga ye. Yebeke lelozo sala oyo ye touché biso ba Congolais. Ata lobby e kusala bino. Mais balobi ya ki kota kimia ayaki net na cadre ya sécurité bino nde bobambi e biloko bino nde bozoki sakiye. Te. Omoni na mama oyo toboyi te.
que sécurité est là. Mais tant que sécurité est là, est-ce que sécurité est là? Soit je disais que bango ne baye ko se ne biso. Baye pour la sécurisation de la population te. Biso toujours les là na mawa. To bongi si monument. Yo yi pour sécuriser biso. Bakazi beta papa na nini. En même temps bakangi batu na sengi général Kanyama kangi bantu lobby. Ayoka bien. A libéré banto ya kanga kinyo soza na kasho banda lobby. Batika bango nyonso tout. Batika peuple azala l'aise. Ba peuple bazala l'aise. Mais babi muto batutu akanga lobby déjà libéré bango. A kosi sera libéré ba mususu ba ya témoigner que ba libéré biso nyonso. Système ya kokanga, ya système des opesa ba congolais kanda. Tango bino mozo ya image na bino devant population. Bazo sepela tepo to bongisi monument. Soit disant que bango mi idée na population le que bino banto bu sacrifier Tshisekedi. Parce que jusqu'à l'heure à Kofi, bamuka mususu bato sala misalate. Ba drapeau ils en assez. Soit disant que bolingi mutu. C'est que oui besoin sala l'élection bien que bolizaki continuer le roi mutu na kufa pour drapeau ils allaient likolo. Bato misala besoin sala. Quand même moi j'ai ce muke ko sala mana pouvoir remplacer que bolinga mutu na kufi. Bako qui sa drapeau même pendant 2 jours pamba comme ça mais allait bande jusqu'à nouvel ordre korekoya. Mais si koyo toujours tala bien que pouvoir en place. Si ça dit que Tshisekedi a passé bango beki wana ya jour oyo bazana ngo yina ne mais toni to ma niveau été mais Tshisekedi wana apaiser population nyonso zo monoyo ba congolais nyonso en général apaiser bango makasha lobi que soyez calme tout va bien avec Semko. Papa merci to comme na suka message no suka dernier message. Message nanga ya suka ngoy. Famille politique na famille biologique. Message nanga suka ngoy. Message nanga liboso ya Semko ya ngoy. Semko ayebi bien que azui mukumba ya ba congolais. Lukula ya sa azui mukumba ya ba congolais. Asili se mukumba nango na ndenge déjà Tshisekedi atiki yango. Alongola ta mon côté. Avec sa ta mon côté. Ala l'idéologie o président Tshisekedi atiki. Parce que yé nde amemi mukumba otina lelo. Bon, na yebi sa famille biologique ya président Tshisekedi. Awa ba congolais nyonso bazali pona Tshisekedi. Ba congolais nyonso bazali ba famille biologique ya Tshisekedi. Mutu na mutu souci na ndenga na ye. Mais autant aux autres yawa, est-ce que famille ya Tshisekedi a passé son monde to yawa? Jamais. Mais mutu na souci ya bolinga mbuka na bolinga Tshisekedi ndezo na baton so bezo yawa. Ya kuna sengi que chaque mutu nyonso place azali Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a passé idéologie na bantu nyonso ba congolais na ba combattant nyonso. Atiki bantu Tshisekedi atiki Tshisekedi akufi mais atiki ba Tshisekedi se mususu ebele. Boye bango ke ba Tshisekedi tozali. Ye Tshisekedi azali, akufi ta azali. Kule shamo mama. Kule shamo. toza na posa ava papa akundama apesa biso solution toza posa solution tokokunda papa te sans solution mpo makambo nyonso tobanda ozela le 5 retour wa papa toyebaki bien ke tokozala libre na mboka oyo toa bacongolais toa na posa kozala libre tokovivre boye ti kan tokovanda ti wapi yango lelo baye kotika biso papa aza te ela bana boye tozolela tala totelemi na nzela mole moi tozolela misusu bazosepela bazobela biso tozaka tokokende mosika te toa na posa solution ebima ava papa akundama bapesa biso solution ya suka wana nde tozozela awa tozolela na motema tozolela mama tomoni bino awa bato balobi déjà mingi namoni ke boza ya kolela bolembi bino atake ba mama liloba moko na mama Marthe na famille o bazolanda bino tozo senga ki bien na Nzambe ezala d'ailleurs na mama na biso mama Marthe ndenge papa kendaki wana na biso na ye toyebaki te ke likambo boye kosalema so to bandozela nde toyamba na esengo tozala na fête mais esengo ebaluki mawa Nzambe a fortifié ye apesa ye kimia abatela ye ezala maladie te ba tension te
ti akoyelela biso ebembe papa na biso awa toyamba ye tolela ensemble. Maman Bobino tomoni bozolela boye boza membre famille toza kaka président de bozolela toza kaka président na biso nde tozolela kaka papa maman po toyebaki bien te lere yake ndeke kozonga na ye nde tukuyamba ye na bokonzi nyonso kasi sikoyo tukomi koya koyoka kaka mawa ya teliwa nde ezopesa biso motema pasi. Liloba na mama Marthe epuis na bato to bazolanda bino. Mama Marthe ayaka azalaka motema makasi kaka motema makasi nzambe asunga ye kaka aya kaka na ye kaka kote boye ayela kaka biso ebembe ya papa na biso toya kolela kaka mwaye ya kosala tosala lisusu eza te motema nde ezosala pasi ata nde bozotuna boye ezopesa motema pasi mwaye ya kolala na ndako eza te pasi na motema mpenza totikali sikoyo na balabala totikali bana chipe bana etuke. Merci beaucoup maman, courage hein? Ma sœur bonjour. Bonjour maman. Tomoni yo jeune fille a na limité esika wapi bipai mibali baza ebele ba combattant baza ebele ko yebisa biso présence na yo awa. Présence na nga awa na ye kolela nde tata na biso. Papa na ngai koko na biso tata na biso oyo apesa biso motema makasi po tobangaka likambo te nakoloba père ya démocratie. Seconde botema tema boy solution ezani botema mnoka bana tongo ti pourquoi bozongi est-ce que bosa ba réunion ezani ni bit no côté kotelema boye nde kolela na biso po tomesana déjà kotelema tobanda kotelema lelo te bandaka na tobandaka kotelema ka boye na sanzete musala na biso yango wana lit na biso ezaki ke non un jour tozwa pe ba bureau mais atiki biso na nzela kana sanzete place atikaka biso tobanda telema midi pourquoi lelo pe atiki biso ka wana liloba na batutu bazolanda yo nazoloba kaka batu nyonso nzambe ye moko nda yebi ye moko wana nde apesaki biso Tshisekedi lelo azwiye nakoloba ebele te mais ezosala nga pasi esala nga pasi aza neti Moïse omoni Moïse akotisa bana Israel na Ghana te mais mutu mususu nzambe wana akokanisela biso akotelemisa biso mutu mususu. Merci beaucoup, courage. Papa bonjour papa. Bonjour. Papa bonjour. Bonjour yaya. Oza sapeur, oza combattant, oza artiste, tozani. Likambo na ngai na ko kusi ngana zani tinaza joueur. Côté sika ya kobeta bali izala na politique, izala côté nini nazo kota ngana za sapeur ya Papa Wemba. Naza sapeur ya Papa Wemba siko naza combattant ya Tshisekedi. Banda Tshisekedi akufa ti banda Kabeya Kamwanga ngai nazali boy na ye na Kabeya Kamwanga. Sikoyo na bumba kangombe ya Tshisekedi. Sikoyo lelo no bumbi ngombe ya Tshisekedi bazala kufuta biso na kote ya Mbushima na Kabeya Kamwanga na Zamba. Alere pillage ye, ale ba piller biloko ndo moni bapanzi Tshisekedi. Sikoyo Tshisekedi ba yukukanga ye mbala mibale na ba Rwandais ba wuti na ye na kini. Oh Kabila akangi Tshisekedi akende kusala bilanga. Tshisekedi ayibisi bino awa bilanga izalaka te. Ba Rwandais bazaki soko 500 bayina avion Bumundunda bakitisi Tshisekedi. Tshisekedi alubi alo awa bakangi ngai Mbushima izoko buvanja wangana kukufa. Boya ba Rwandais bakangi ngai tuzana na mbuka na ngai boya mbango ba voiture bandi. Ngai lero wana tuzana kati ya Tshisekedi. Ale Tshisekedi ngai nazalaki travailler na ye na komiti lelo ti kombata ba bengani biso na ville ndenge nyonso ngai na kokotika tinga na Tshisekedi bandana na papa Tshisekedi kala eloko nini e marka yo epana ye non na oswana kina Tshisekedi teza ngai moko lukula na yoka kinungu ya kokende poto c'est na bino lukula misala ezo mwana na lisusu ba pie ngombe ale na kezambi le na ke na Zambi na ke kusala musala ya kukomba le nazo kombola bazo futa ngai ka ndenyi wana le na monite Zambi babandi kufuta ngai ngabi no nakende na mbuka na biso ale nakende kuvandela ngai na mbuka ale nazungila ka kini le nazungi kini na bandika musala ale na tiki musala chiko kote ya Tshisekedi na bandi kupusa lisusu pusu na pusu bonatra kingabwa limete na bandi misala ndengi na ndengi siko Tshisekedi mama Marthe ayebi ngai Tshisekedi ayebi ngai bana Tshisekedi bayebi ngai nazali Weranchone mwana Lunda
sikoyo Ngiama Makanda aza musicien kombo na ye Ngiama Makanda de la Forêt nga nazali Weranchone mwana Lunda sikoyo nazali mobali na Weranchone akokuya aza musicien na biso wana nde nkoya bankoyi biso tuzabana tuzabana tukulanda papa lata boy tuzolata siko yo loko yebe papa Tshisekedi bien pona yo lingi matange le kandengeni matange kuleka bien ele kandengeni balela ye wapi bakulela ye na kini parce que makambo ya politique babuma biso neti basosote Tshisekedi aza sosote Tshisekedi aza mutu lelo bakula ata barrière bana wana bazoyemba bakukanisa bazana nini awa saki awa na ngai naza na nguba na ngai na kwanga na ngai ya kulia iloko moko ya manduki isate sokuna moni na lembi na likwanga na ngai po na lela papa. Merci beaucoup toka bwana biso kasi la reception ba griffe nino la wa griffe izali awa o izali Kabila Kabanga izaleti Ali Foreman sikoyo tobunda oyo aguganye aganye sikoyo oyo aza Tshisekedi wa Mulumba ye atia kabatiri ya danse. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko tu o bopesa biso confiance besoin qui tant lisusu ya kolanda biso na kati ya limete wana to comme na sur la souka mais dossier à suivre parce que nano esilite tozaka ne bandeli to lembate to koyaka tokoyaka pona ba nouvelle ya sika eza. Merci beaucoup na mon chef Christian Mbui o zwaki sentiment ya ko accompagner mwana na ole kinayo Pamish Ayaki la fille Obozier et merci à la coordination mon cordon Serge Mpiana, merci à vous mon boss Rafingidou, merci Likunde Bonoma, merci à mes fans, merci na ba internautes surtout dossier quand on est à suivre. On se retrouve au prochain numéro.